soki tokie bongo na mozindo soki bali kofungola miso ya molimo kokota na kati ya monde ya révélation na kati ya microscope spirituel parmi biso eza na baoyo bakokonstate ke aza korepete vi kaka ya mama na azalaki nango soit vi ya papa na ye soit vi ya pokwa mobali soit vi ya pokwa mwasi nde ye mpe abali korepete komona moto oyo akokonstate yango na baage avancé peut-être bila age amoke kaka soki aza na miso ya bwania abandi komona makambo oyo ekomeli ye papa na ye mpe ezalaki bongo oyo ekomeli ye mama na ye mpe ezalaki bongo bamama oyo bazalaka transparent bazalaka honnête okomona mpe ayebi biso mpe ayebisi mwana na ngai makambo oyo ezokomela eza makambo nga mpe mama na yo ekomelaki ngai keba luka nzambe papa mpe ya malamu mpa koyebisa wa ke makambo azomona ozokende kaka lokola nga nazalaki mesara omona mpe mama bana na ye nie papa bana mpe kimia azotala mpe na kati ya conscience ayebi ke mwana oyo makambo mwana azovivre eza onga na bibaki yango badivorce oyo eza ya ngai kipauvreté oyo eza ya ngai veuvage oyo ezaki epai na ngai biloko nyonso tu oyo ezotawami pourquoi bato baza korepete makambo oyo baza kovivre na kati ya makambo oyo eza nini parce que ezali programme mobimba esi esalamaki eza makambo esi elobamaki yango na kati ya boto lelo teme ya vei na biso titre nango ezali charge ya bondoki teme ya vei na biso kombo nango ezali sacerdoce maléfique landanga malamu okocomprendre c'est un programme eza logiciel ya bondoki eza calendrier satanique oyo baza koimpose baza kooblige yo ovivre vi oyo baponela yo vi oyo bango batrasa vi oyo bango baplanifia esengeli yo ovivre oyo olingi te mais oyo bango balingi esengeli osala oyo olingi te mais oyo bango balingi osala tanto bateka yo tanto baza koutilize yo tanto baprograma yo na servitude yo kaka kobokola bana na bino ya basi yo nde kozala chef ya famille yo nde kobota te kobala te okotikala sans enfant okende libala te soki obali okobota te soki obali okodivorce parce que basélectionne ke yo nde okozala bongo bokola bandeko na mibali na bana tata mwasi bamama leki koso bapeso mokumba wana tato mpe kama epakolami bapeso mwa epakolami mwa epakolami bondoki epakolami wana ata osimbi mbongo epakolami wana ata oyokomi na bamagasin okomaka kosalisa bana ya bato bana ya bandeko na basi ya mibali ya famille yo moko okolia mbongo te parce que ezali mbongo na yo te oza servitude oza lokola cheval lokola mpunda ozala vie ya galère soki matanga eza na mboka soki likambo eza na mboka moto azwi zemi moto aza pena kosisa kelasi balingi batonga ndako maso tu ekauta epa na yo okolala te okoprefere ozwa baniongo okoprefere okota bacrédit okoprefere olia likabu olia lipa kokauka mateka me mbongo otinda kosala okozala na bakola koimpose yo sala boye mpe suka nango koremarke sikoyo soki okomi mokolo okotikala sa mwana soki okomi mokolo komona epakolami eseli esili parce que basi basali yo deja ifo bapesa yango epa moto mosusu omoni okomi moto apasi bato nyonso osungaki bakomi koseka yo ndoki biso totindaki obota te bana oyo obokolaki bana bandeko na yo bakomi kofinga yo ndoki tata mwasi ndoki papa kulutu ndoki bakosalisaka yo te ata oleli okiti ombati jamais bakotika kokipaka yo jamais bakotika kosalisa yo okonte bakokoma baonguna na bakoseka yo parce que eza makambo lobaba makambo esalama parce que mbongo wana oyo bani kosalisa bango eza ya yo te eza eloko basimbisaki yo parce que yo oza kaka simple représentant oza mwana mosala yango nde babengi ser otikali sans enfant otikali sans eloko moko na mokili oyo okufi mobola okufi na soni okufi na motema mabe na kati na yo po bato yo osalaki bolamu basali yo mabe
parce que ko kabela ote oza motema ketu ozo kufa bongo na motema kozika na kati na yo olakeli bato osalisa mabe olobala na bango te suka pe moi ozala na kimia na nzambe eza te parce que la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu okomona nzambe te motema wana omona nzambe te parce que ozalaki déjà na kati na servitude oyo bapesaki yo na kati na logiciel oyo baponaki yo déjà ezalaki plan oyo satana asalaki ezalaki charge oyo kindoki bapesaki yango tobi charge ya bondoki. Merci Saint-Esprit de Dieu. Bien le Seigneur bapesi charge wana ezalaki baplanifiaki basi babongisi babi yo kobota te tato baprogramme yo kosala kaka avortement na âge ya 15 ans bien 18 ans zeme kosopana so bakotinda kosala mobulu kosali avortement mbala moko basali yo kirtage mbala moko biloko ya kati ya libombe ebeba okomi stérile en vie yo okalikela koma stérile parce que nasalaki kirtage non ezalaki programme na kati ya calendrier oyo toza kobenga ya charge ya bondoki bakoconnecte yo tanto soza mwana mobali baconnecte na bacamarade ya mabe ya bavoyu ya mabe batindi yo okomi kotambola omoni mwana mobali oyo etengamaki azala motu monene me akoti na groupe ya mavoyu akomi komela diamba akomi komela lotoko baseme comportement mabe na kati na ye akomi impédique akomi kovivre vie moko ya desordre motu azalaki moto ya mayele motu oyo aza na mayele na motu ne bato bazomona kende oza na mayele me ozomona motu akomi na baposa mabe batindi akoma moto ya bitumba moto ya babagare moto akosala babracage komela bawiski akoti baprison abimi parce que basali nini bakotisi eloko na kati na ye oyo ekofaire vivre ye vie oyo ya galère vie oyo ya déception vie oyo ya misère vie oyo nzambe abongiselaki ete mosusu mundu bapesi badivorce multiplie mosusu duku bazenga esokolaka na desordre 8 fausse couche 30 fausse couche batrahison badéception aza na cœur brisé baza bato baza bavictime bacœur abati bato bazalaka bongo na charge ya kindoki vie ezanga kimia mais pourtant komona bato na kati ya bango mpe eza na baoyo basambelaka baza mpe bana na nzambe baza bakristo basantu abundelaka mingi ajenaka apesaka mpe baoffrande na ndako na nzambe tato mpe asalelaka nzambe aza mpe na service na kati na église azopase mpe badelivrance badelivrance mpe azwaka na ye nazwaka délivrance mais okomona motu na kati na ye aza kofungwama te aza kovivre vie oyo alingi te aza korealize rêve na ye te nalingi nafungolo na butu lelo mongebele na nkolo vie oyo tozomona vie chrétienne vie oyo ya bosantu ya kopesa bomoi epai yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi esuki kaka na sanctification te landanga malamu mpe esuki kaka na baenseignement te sans la vraie vie oyo ya mapondeli sans la vraie vie oyo mutu aza kobunda parce que le royaume des cieux est forcé et appartient aux violents. Le diable ne se laissera pas faire. Tant que vie oyo ya sanctification ya kati na yo mais kati na yo soki oza koapplike maloba na nzambe te parce que la Bible déclare prier sans cesse. La Bible déclare kati ya mokona 1 Timothée 4:5 tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Soki na kati na yo via sanctification ezali mais oza na via prière okebeleme okomona okozala victime ya bacharge ya bondoki okozala bongo motu oyo akozala sous l'oppression sous l'emprise ya sacerdoce maléfique. En plus ntango biloko okozala kati na yo to okozala séduit okozala tenté soki oza na sanctification vie de prière eza te occasion nyonso to ekose présente liboso na yo soki occasion ekobo epusani pembeni na okokwala na ekobo
soki koswana ye yo okokwela koswana, soki tentation ye yo, soki sédition ye yo okopengwa, parce que eloko ebatelaka bonzambe ezali kaka sanctification te, ezali vie ya prière. Le diable n'a pas peur de la sanctification. Tout le monde qui n'a exemple là, Jésus-Christ de Nazareth ye moko yesu azalaki mosantu abotama sans lisumu asala lisumu moko te, mais diable abanga ye te. Diable akende kolanda mpe akende komeka ye atenta ye en plus pour ça na kati na désert, en plus quand pendant qu'il est en jeûne et prière, parce que le diable kendaka mpe akomeka soki ozala na kati ya mabomeli ya mpeko te, soki ozala na kati ya vie oyo ya liloba na Nzambe te oyo ezala mona kati na yo te bien le Seigneur, tu te sanctifies par la parole et par la prière. Soki ozala na kati na yo te, le diable va t'atteindre. Mpe okozalaka charnel malgré la sanctification, malgré la connaissance biblique na yo okoka komona na butu ozolia, malgré okozala pasteur mais komona na butu ozala na mari de nuit na femme de nuit motiaka na moi, malgré okozala consacré baconsacra oke oza pasteur batio bafuta bawendre yo bapesi yo toshe balati so bilamba ya pembe lokola bakomi kolata sikoyo bapesi yo titre, mais na butu okobala kovanda na trône sacerdotale yo tobengaka yango double appel. Na moi oza pasteur mais na butu oza mpe na fonction kuna na trône ya chef ya bandoki bapasteur boni baza na kindoki soki oyebaka yango te, landanga malamu, landanga malamu. Combien de pasteurs sont dans la sorcellerie? Combien de prophètes sont dans la sorcellerie? Des milliers et des millions. Sorciers conscients, sorciers inconscients. Surtout pas inconscient, plein. Mais Nabutu, il voit ce que je suis pasteur, Namou, Nabutu Aliak, Nabutu Azwa Namwasi, Nabutu Aliak, Nabutu Aliak, intercesseur, mais Aliak, Coris Aliak, modérateur, mais Azala Mwasi Nabutu. Bien aimé, quel que soit ma titre nao, ministériel, le roi de l'eau tu vas titre, Naza archbishop, Naza Kimani Pakala, évangéliste international, ma titre, Naza docteur en théologie, Naza formation publique, Naza consacrant ce que Nano va passer à ma mokili oase. Soki, oza ko ignorer makambo oyo, soki oza kobeta tembela makambo mais na kati ya motema na ngai ipai ozolanda ngai oyebi ke makambo na ozoba eza vrai à 150 000%. La vérité est bonne à dire. Soki okonyore makambo bébé le Seigneur yoboko na kati ya motema na oza conscient ke titre wana na baservice osalaka eza kaka ya maloba kaka. Parce que le diable se moque de toi. La Bible déclare, le Seigneur connaît ce qui l'appartient. Ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur n'appartiennent pas au Seigneur. Ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, sacerdoce au Zomona, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Namoi moyembi na buto moloki kolo aebio namoi mondimi na buto kolo aebio miso yankolo ezomona yo bébé le Seigneur miso yankolo ezomona au place des aliwana. Ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur n'appartiennent pas au Seigneur. Voilà pourquoi Komona, Natangwana, Yesokoba, Bakurubaka, Mijiba Bengala qui va démona Komonangai, Bengala qui va bixer la Komonanga, Yesokoba, Naïbi Bignoté. Parce que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et le diable connaît aussi ce qui lui appartient. Tant que vous avez la carte à sacerdoce pour bénir le Seigneur, pour vivre plein à Zambété. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix
et non de malheur. Lorsque ces choses sont en toi, mon frère, ma soeur, le plan de paix, le plan de bonheur, le plan d'avenir, les projets, projet à bonne santé, projet à élévation, projet à bonheur, projet à longévité, mais tu vas voir le plan de sacerdoce maléfique, le projet, les comptes pour ensemble, pour vivre la carte du plan. Il y a humiliation, il y a maladie coloniale, il y a divorce, il y a rejet, il y a instabilité. Au Simba Kambongo, au Moula Kambongo, mais au Saka Kambongo, et l'on comme côté pour la prospérité, ni matérielle, ni financière. Dans le domaine de l'union surtout, pour vivre Bongo. Na kati na projet oyo nzambe abongisela te mpe ndenge nzambe alobela baoyo ye bokozalaka mikila te bokozala toujours motu yo kovivre yango te parce que sacerdoce ozoka charge ya bondoki mondelo na nkolo soki eza na mapeka na yo soki eza na yo elongo yo komonaka yo moko bebele seigneur ekobana ko faire vivre yo oyo bango babongisi yango nde kovivre oyo bango bapesi yo yango nde okozwa parce que ezali plan ezali programme oyo esalama tantôt avant yo botama tantôt pendant kobotama na yo tantôt na kokola na yo esalama tantôt na basuccession ya kombo ya famille succession ya mission ya remplacement tantôt ya ndoi na mosusu ti azokola bo koko azobaka bopesanga ndoi koko azobakaka amona naye komona bakoko na ngai bana mike bazobotama okomona mwana moke azobotama deja koko mwasi enfant chéri ya koko mwasi enfant chéri ya koko mobali bosimba bana nyonso tute me oyo bosimba te ezala bana kutu babotami na kati ya poto akoma kutu na afrique te baza deja na sacerdoce baza deja na charge ya bondoki basi bapesi bango deja remplacement ya koko mobali remplacement ya koko mwasi bana bavandi na kati ya batone baza na kati ya mboka oyo na poto baza na bacharge combien des enfants na kati ya mboka ya mondele ozomona bana balobaka anglais english yes english I love you mami mais na butu bano bakomaka na afrique na butu bano bayebali na bakoko ya basi mibali mpe bakoko mpe bayaka awa na poto na bandako kotala bana oyo ce sont les témoignages vivants oyo biso toza koyoka bana oyo bango moko baza kobetela biso koko mwasi ayaka awa koko bayaka kozonga awa sacerdoce ndoi na ye remplaçant koko mwasi remplaçant koko mobali mpe ezosala mpe na ndenge ya inconscient mpe na ndenge ya conscient bana bazomona primère le seigneur sacerdoce satanique oyo ozomona baremplacement basuccession ozomona mpe babalisi mpe mutu na noko na ye babaliso na nkona leki na mobali babaliso na nkona koko ya mobali mariage esalami na kati ya monde terrestre autorisation ya mariage esalami baselebe mpe mariage omona libala na moi pasi tanto bala me libala nyamu na sterilité kovanda malamu na mobali eza te parce que oza mobali ya koko ya mwasi ozali mwasi ya koko ya mwasi babalisa yo tanto na noko na nebe na yo okomona biloko oyo bapetite bete na moi okomona bato ozwa moko asalela kozwa papa asalela ko bazwa moko ozokomprane te tanto mpe mokolo ya libala noko aye te papa aye te akoki kolia ndoto wana otunaka mituna te mais moninga bali sepela mais moto azosepela libala na yo te aza neve na aza kuza na yo mais aboyi koya meme na fete ya libala na yo parce que omona biloko ezali basemence ezali baposance ya bazwa ya butu ekose manifeste na moi na bajalousie oso ozala disema te okoyebango te tanto mpe soki eza mafokolo miso omona komona bato oyo na boto ozomona noko oyo omona tata mwasi oyo mingi na boto mais so ozala disema te okomoni mpe tanto mpe oza koza kopena ye te omona kaka na bandoto nzambe aza kolakisa yo tout le temps noko wana tout le temps papa leki wana tout le temps koko mwasi wana c'est côté kelesalité monti te tala makambo oza kovivre tala moto aza na nsima makambo ye oyo na kati ya kobondela komona eza na mpenza jour ozanga ya kolakisa oki no ye oyo nde azalaka mobali nao ye mwasi nao mpe mingi bamibombaka soki vi ya priere
grâce ezate ba prière tozo ba prière ciblée ba prière révélée ba prière orientée sur ezate bien bien destinée pour kotikala komona biloko oyo te tozala bandeko mosusu tozobondela na bango okomona moto aza koya kosutuka na age ya 40 ans na apesaka kozwa ba prière orientée kobondela azokoya na butu koko ya mobali ayi kopesa ye bage ya mariage alobi naloti na butu koko ya mariage apesi ngai koko ya mobali apesi ngai bage ya mariage natie na mosapi sikoyo ndeko azokanisa keno ndenge amoni na butu wana cetadi koko aye kobala na butu wana non eza nde balakisi koko ya mobali aza mariage wana esalami na butu wana te eza mariage esalama kala tanto na age ya 5 ans tanto avant yo botama nde libala wana esalamaki na baprie oyo obondeli nde sikoyo nzambe afungoli yo sikoyo révélation atalisi yo ndenge libala esalamaki wana nde babengaka yango sikoyo révélation okoki kozwa ndoto soki oyebi explication ya ndoto te mongebe na nkolo marke ozwi révélation okokobondela te marke ozwi ndoto okokobondela te esengeli oyeba explication ya ndoto oyo oloti bato boni baza na biloko bamariage oyo ya sacerdoce bamariage oyo bapesa kopesa babalisa kobalisa na ndeko ya mobali na ndeko ya mwasi bato boni baza na misala oyo ozomona oyo ya kobatama na kati yo tozobondela mingi na bana na nzambe fo kotulaka mpe nzambe mingi nga naza nani identité na ngai ya solo ezalaka nani na molimo nazalaka nani nani abalanga mpe nasalaka nini resama toyaki na mamono mosusu pa napesi ye mabondeli nabi mama tuna kaka nzambe oyo nini osalaka ozalaka nani na motu la mama la était sérieuse akota mabondeli abandi kobondela la mama la aye kobenga ngai ye moko Dieu me témoin abengi ngai abi papa nazoka somo abi na moni na miso na ngai moko papa manzaka na ngai ekomi milai nazwi mutu moko azalaki liboso na ngai na pasoli libomo na ye na bimisi micopo tala makila na maboko na ngai ezotanga papa nalingi misala oyo te nalingi kindoki te nabi voilà prophétie te mais ye moko amoni yango mais est-ce que ebandi kaka mokolo wana esali combien d'années esali combien de bambula abana mosala wana mais amonaka yango te pourquoi parce que elle n'a jamais prié de prière ciblée elle n'a jamais prié de prière orientée elle n'a jamais prié baprière oyo esimi na likambo na ye soki prière esimi likambo na te ekobima te yo tozokoloba mikolo nyonso maladi na maladi eza na traitement nango likambo na likambo eza na prière na yango baprière eza ya ndenge na ndenge baprière ya délivrance ezali baprière ya recherche ezali baprière ya korécupérer ezali ya korestituer ezali ya repentance ezali ya koarrache ezali baprière oyo ya kodeza ezali baprière oyo ya koseme mpe panique na kante nebe ezali baprière violent baprière dangereux baprière de guerre. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Ma prière est motindo na motindo mongebe nankolo. Ce que c'est bien monté, rien ne va changer. Ce que côté monté, rien ne va changer. Ce que bien monté, rien ne va changer. Na kati ya sacerdoce au béni le Seigneur. Na kati ya ba charge qui donc est na oba choix. Obona moto ba choisir yo ba poni yo ba voter yo na famille ba to poni et to remplacer tata Moise il doit être chef na biso nyonso il doit être mwana mobala liboso yende mto kotika na pouvoir oyo to pesi yango bazwi yo bato ba tiko présenter na epale ya famille na hôtel ya famille na zamba ya famille na zungu ya famille na nkita ya famille bakokende kopresente kuna tanto na bandoto tanto mpe physiquement na bomwana bakumbi yo kuna to ozomona lumu kuna age ya 2 ans ya 3 ans bakumbaki yo bakopresente kuna basusu mpe bakopresente bango na kati ya molimo bacélébre fête ya intronisation na yo omoni balatisi yo rafia soit na bandoto soit physiquement bakangi yo mwa dra ya pembe mwa elamba rouge batie yo bapakoli yo ngula batie mwa liseke na loketo
babwaki no soi na elongi na bandoto basu bamonaka bacélébration ya mariage libala esalami bakumbio omoni mpe fami mobima bavandi ozomona ngo mpenza boye na place lokuta okóma te bavandisi bato bamama leki papa leki bavandi baza kocélébre libala nao na mobali oyo oyebi te tato mobali wana mpe oyebi ye omoni mpe na ntongo bandoto na baefasa yango so oza na grâce te okomona yango te mais so oza na grâce nzambe alingi yo makasi okomona effacement ya ndoto wana ekolongwa te obosana yango te mokolo ya célébration libala esalamaki na butu ce sont des choses vraies oyo esalamaka na bana mingi ya nzambe bakosala présentation bakosebe libala na mokolo ya dédicace bakoki kokende koprésente yo na bagénie na baidole ya famille bakoki komema na kati ya bandoto na village natal na lopongo ya famille epai nini kuta okóma physiquement te mais okomi spirituellement après avoir se manifester okóma baplace wana okoma siko bamanifestation physiquement ebali komona na mpenza boye yango lobi ce qui est né est cher ce qui est né de l'esprit est esprit okomona siko bamanifestation boye siko physiquement bablocage baconfusion bamalchance bafiance bazokima baobstacle bacomplication bamaladi na nzoto bazebe ezosopana makambo nyonso osalaka esimbaka te no avancement no accomplissement nyonso okoluka okozwa yango te nyonso okozala mposa okosala yango te pourquoi parce que bango bakotika yo te osala mposa na yo oh merci saint esprit de bango bakotika yo te osala mokano na yo bango bakotika yo vivre goût ya yo parce que bango basi batrasa basi baponela yo déjà landa lokolo landa nzela bafongola landa miso bapesa yo landa oyo bango balobi yo kobika kaka oyo ya bango eno oyo ya yo olingi voilà un peu oyo babengi charge soki eza likolo na baconséquence nango baponela yo mobali baponela yo mwasi okosala bango mosala na butu yango na moi mosala mosala eza te okobotela bango na butu na moi moyo okobota eza te yango nde babengi bacharge ya kino okovivre te propre vie na yo parce que nini bakopesa identité oyo uti ebana bango bakosala oyo babengi changement d'identité balongoli identité originale oza babongisela kozala mwasi ya mabota mais bapesa identité ya mwasi ya stérile mwasi ya libala grande dame bapesa identité ya mwasi ya bondumba mwasi ya mibali ebele mwasi ya mwana papa na ye bapesa identité ya pauvreté mais pourtant na plan nzambe ozali bourgeois bapesa identité ya ovala na trône mais pourtant na plan nzambe ozali grand serviteur de Dieu bapesa identité ya veuve mais pourtant oza motu moko esengeli kobala mobali moko na vie okochange mpe identité na yo baza koutilize na buto lokola cheval lokola mbwa lokola nyama baza na bakambo ebele mpo basalaka na kati ya oloko babengi sacerdoce maléfique misala kosala eza ebele esengeli na buto lelo mwange mbenda nkolo omikota na kati otuna ve identité na yo ozalaka nani tuna elongo na nga na buto lelo nzambe alakisa yo nani yo ozalaka spirituellement ve identité na yo ezalaka nani wana eza losambo naza kosala na kati ya buto lelo nkolo na bana na yo oyo nyonso baza na antenne na biso na kati ya buto lelo nzambe oyo alobaka nzambe oyo asalaka nzambe oyo akonfirmaka maloba basali na ye enfin ke baoyo yo baza kondima maloba oyo enfin ke baoyo yo baza korecevoir maloba oyo lokola maloba euti epana yo te na kati ya monoko na ngai bayeba ete nzambe ozala bomoi bayeba ete nzambe yo ozalaka na nsima basali na yo fongola mama oyo miso fongola papa oyo miso molimo santo zwa contrôle molimo santo vivifie maloba oyo ezwa vie mama oyo papa oyo azwa vraie révélation ya identité nini ye azalaka na butu nini basala na ye ye azalaka nani mpenza ntango ya kotuna mituna oyo
Saint-Esprit de Dieu, attesté. Saint-Esprit de Dieu, validé. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, confirmé. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Nkolo talisa. Pour la bikela muna oyo. Osupaki makela na ngoma na Golgotha pour la tia na bango. Yo nyoko pour la tia na bango nkolo. Parce que ma révélation, ma identité na bango. Oh, Satan pesa bango. Oui, ou tu es pas na haute. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut comme ça ma. Merci Seigneur Jésus. Et ça la mingi na bamona ba identité na bango te banda botama. Na butole lo zaba ko lakisa yo. Nzambe tozo ko pondela. Nzambe ngana ko salela ala kisayo. Boyo pondela malamu. Boyo bana ko cible ba prière na yo. Prière est ma cible essentielle na butole lo. Mais c'est que la prière peut provoquer bloco et de malibanda. So la prière peut provoquer ma identité de malibanda, ma charge de malibanda et ko batama. Et ko e bangote mo e ben nankolo. Et c'est que ezala démasquer, ezala dévoiler pour yo otika ko tourner en rond. Parce que ça dit ba dossier spirituel, juridique et dans le domaine juridique dans les spirituels bloco de mona. Parce que c'est un programme mobimba. Basala ba choix, basala ou bien la réquisition, ba vota pour continuer, ba vota pour remplacer, pour la mission sur le pakala, ba sélectionner yo. Ce qui était au côté de mon Seigneur, pour localiser, pour briser, pour la bilo, pour bien les Seigneur, pour qu'on soit toujours en opposition. Même maintenant, on a Moussa et Nanzambe, pour s'opposer au ministère. Il y a beaucoup de personnes qui ont basal et l'eau, bengama Nanzambe, bien sûr. Mais sacerdoce, ce que ça a mobile, mais à toi, vous avez ma terre qui toque, vous avez ma camou mingi, ma dose spirituelle que vous avez étouffé. Grâce aux hommes, et vous avez étouffé, et vous avez englouti. Il y aura opposition. Dans nous, nous avons fait ça. En tant que nous avons fait ça. Sacerdoce à côté de l'ango. Mobala Bokima. Mobala Bobanate. Peu au commande, Mobala Bo, nous avons tiré la haute. En tant que ministère, nous avons fait ça. Et vous avez étouffé. Parce que vous avez fait mission aux hommes. Mission aux hommes, et vous avez étouffé dans le sacerdoce. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Na butu oza na mobali na moi mobali akozala kimate na butu oza ministère ya sacerdoce satanique na moi kozala la nzambe te nige sengeli c'est là où on a double même la niveau ministère nous devons faire la nzambe mais mutema mabe azo faire la nzambe mais azana bondoki azana kintumba azana lolendo azana muyibi azana lokoso mbongo eza moko na basingi ya biloko zomona o ba fruit à Saint-Esprit est se manifester parce que cupidité l'olendo et comme ezali fruit à Saint-Esprit motema mabe ezali fruit à Saint-Esprit ezali fruit à ni ezali ensemble eta fruit à la biloko o l'olendo lokuta mojibi cupidité bongumba arrogance motema mabe ce sont les fruits ya misala o Saint-Esprit ko sala musala te la personne peut pécher mais makambo azo pécher à cause de langote. La personne peut prêcher l'amour, mais il y a beaucoup sans amour. Matin qui toque, mais matin on a sauté à mais il y a beaucoup sans amour. Merci Saint-Esprit de Dieu. C'est là où tu vois même les empoisonnements. Si tu vois, bazo bundana bango na bango, bazo wela na bandimi, bazo wela na gloire, bazo wela na succès, parce que quand on travaille pour le Seigneur, nous avons besoin de beaucoup de pour la tiani. Aussi, on a besoin d'une équipe moko babunda. Pourquoi on va passer parce que va passer il y a combo mais mettre la bango à mon côté. Et là on va double appel. Et là on va appel moko ka nzambe. Mais le conseiller ba nzambe to na ko fungola binongo parce que toujours qu'il na tango asuka. Les choses que batama esingile bana ko bima. Parce que tout n'a pas et les carabines mingi. Et c'est un peu temps que pour recevoir la réponse en direct. Et
Et ça n'a pas ouvert, parce que qui ont déjà posé la moussala. Il y a sacerdoce, parce que ma qu'on charge. Ceux qui ont qu'on soit, c'est qu'on charge, ou sa moto, ou nous console, c'est qu'on, ou lingi. Et ça, le coup là, on a qu'on se révéler. Et ça, le coup là, on a qu'on rebelle, on a qu'on tombe au bango. Et ça, le coup là, on a qu'on défier bango, bango, balinga, kandeng, on a qu'on défier bango, au boya moussala, on va pèse yo, au boya miso, on va pèse yo, ok, le coup pas là, ok, le coup pas là, ok, le conseil de la zambe, bango, va pour la kisa yo. Banda yokusuka na katikati tatokola babaladi ebandi basemezo sopana baskandale na ministère basera kwene kobo bakokotindo mpe okoki kozwa kisi parce que biloko eza na kati na yo ya bango ya sacerdote ekotindo okende kokota mpena mozindo na kisi ekopesa okipilité lokoso ya mbongo ekotindo mposa ya gloire ya lolendo sikoyo lokola epakolami ya solo eza kati na yo te ekotio nini osimba kisi parce que olingi gloire Saint-Esprit aza na yo te mafuta ya nzambe eza na yo te esprit ya nzambe eza na yo te oza na semence ya sacerdoce oyo satanique mais oza na envie ya biloko ya mokili sikoyo moto apesaka biloko oyo eza nzambe sikoyo oza na nzambe te okozwa yango wapi il faut que sikoyo epa diable yomona bamingi basimbi bakisi kisi mpo abota kisi mpo abala akili mobali kisi akili kozwa kisi mpo aza na onction aza na lingoma monene azwa mbongo azwa gloire eza moko ya baorigine ya basource ya makambo bongi bena nkolo soki oyebaka yango te parce que na kati ya sacerdote bemena le seigneur misala oyo ezalaka soki bali kosala kaka volonté ya nzambe eza lokolo bali kodefie bango alors bakoluka bapinir yo baresere yo batikika yo na libulu na bango parce que ezalaka testament mobima basala testament oyo bemena le seigneur soki ezali nano en vigueur testament oyo soki eza nano epasuka te nano baefasango te nyonso ekomama na kati eza en vigueur bemena le seigneur nyonso kosala ekosuka mabe parce que testament oyo ya sacerdoce charge oyo ebanda banda bakokolo de génération en génération kokolo alekalaki na nzela oyo koko alekalaki na nzela oyo papa na alekalaki na nzela oyo yo mpe ozolekana na nzela oyo sikoyo yesu abengi yo na butu alelo mpe aza koyebisa okende oyebaki yo charge ezali na mapeka na yo sacerdoce ezali yo moko ozali prophète na vie na yo oyo nazoteya soki okutami na kati nango te nzambe apambola yo yasa lelo susu mingi mais soki ekutami na kati na yo oza na intérêt ya komikitisa mpe ya koluka na boto lelo nzambe asalela yo yo kotatola nzambe identité oyo ya solo nzambe apesa ekomonana libala oyo solo nzambe apesa ekomonana mission oyo nzambe apesa solo ekomonana badon spirituel eza na kati na yo wana oza na badon spirituel ya baguérison ya miracle ya mateya makambo eza na kati wana biloko nde eza koetufe yango etoile na yo eza wana moyen engala eza te parce que biloko eza koetufe yango okoteya na yo malamu okosala tout ce que tu veux mais aussi longtemps que sacerdoce eza na mapeka na yo bonke na nkolo rien n'ira soki eza en vigueur okita omata olinga te bino ekozala na mbilinga bapromese babénédiction baprophétie baplan nyonso oyo nzambe abongisela yo okobikaka yango te bonke na nkolo parce que nini sacerdoce maléfique akosopozaka mpe akoampesaka biloko nyonso makambo nyonso kitoko oyo eutaka epai ya nzambe bango bakotelemela yango bakokombatre yango bakosopose nango oyo nyonso euti epai ya nzambe bango bakolinga te bakoloba non oza shwa na biso bakoloba non oza makila na biso bakoloba non oza mwana na biso bakoloba non batekela biso yo bakoloba non tosomba yo bakoloba non tobalisa yo bakoloba non osalelaka biso oh merci Saint-Esprit de Dieu merci atoke mongongo ebala kokanga mongongo ya idole kokanga aza mwasi babalisa biso mongongo ya génie ekokanga batekela biso ye mingongo ya bilima ya bankita ekokanga ekobala koloba makila basopaki ekoloba
Mais cette nuit, je déclare par la puissance des noms de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans Ézéchiel 18:4, tous les hommes appartiennent à l'éternel de Dieu. Le Seigneur est kangami ngongo nyonso. Et arrêtez ma voix nyonso pe kangaka. Il dit que yo kobala te. Oui kangaka ke yo il faut salinga bango mosala. Oui kangaka ete yo olinga te, okobala te, okopota te, okosalela nzambe te, okozana kimia te. Oh merci Saint-Esprit. C'est que mon ngongo wana oyo lobaka. Mon Congo wana etemelaka kopota lipala etemelaka ministère etemelaka santé pe finance na yo ekankaba ekauka ezika na buto lelo par le sang de Jésus de Nazareth parce qu'ils ont vécu à connaissance de Jésus. Et la Bible déclare le sang de Jésus prie mieux que le sang d'Abel. Il était maquillé dans l'esprit messiah et que le koganga likolo et kanga makasi koleka mingongo ya bankita koleka mingongo ya baidole koleka mingongo ya jeudi koleka mongongo ya mari de Yuana koleka mongongo ya femme de Yuana koleka mongongo ya koko wana koleka mongongo ya pouvoir ya autorité ya prince ya roi ya prêtre ya remplaçant ya mutu oyo zwa mission ya mutu oyo pesa ki au pouvoir ya mutu oyo vota ki yo ya mutu oyo sélectionné ki yo ya mutu oyo intronisé ki yo na putu là. Oh merci Saint-Esprit. Mongongo ekangama. Mongongo ekangama. Mongongo ekangama. Mongongo ekangama. Mongongo ekangama. Pendant que je suis en train de proclamer Ezo Dingala. Ezo Dingala. Ezo Dingala. Cette voix est maîtrisée par la parole. Est maîtrisée par la parole. Est maîtrisée par la parole. Mongongo ekangama. Mongongo ekangama. Et s'arrêter. Et kauka. Et s'arrêter. Et kauka. Ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénissez le Seigneur. Parce que quand la voix des ténèbres crie, parce qu'on réclame yo. Pourquoi? Parce que nous, il faut aussi là. Ma charge que l'on va péka. Il faut aussi là. Voilà, ekita. On nous sur l'itaki. Et pas papa, et pas maman, et pas ma coco, et pas un doi. L'héritage nous sur l'itaki n'a pas à charge. Ma transfert là-haut. Na bouton là. Seigneur, yango etika esika. Et Seigneur, yango est libéré. Et Seigneur, yango est kweya. Et Seigneur, yango est baby ça va nakata vina yo. Oyo. Kasiko nini obi.